Mimi aleki a expliqué biso dossier ya mwana ntuka na JB Mpiana ngai na bino to ebite dossier ngo ekomi na niveau nini. Alors non la bino vidéo wana bino moko bomona qu'est-ce qui s'est passé, explication ya colonel Mimi to monika mambo esileka abo mwana suka lekaki achema kele na réseaux sociaux. Donc achema kele c'est trop dur ayaki ko expliquer biso ce qui s'était passé entre ye na artiste JB Mpiana biso nyonso tomona kezaki mbutu mwana na loba kina makambo oyo il ne fallait pas loba mais ngai na bino tomoni que makambo kendaki na ndenge makambo tisiko to bi position nango te. Alors moi je vais vous mettre la vidéo de colonel Mimi ameka un peu copier ses explications ce qui s'est passé concernant CG wana. Beau s'abonner, beau partager. Ceux qui ont s'abonné au père de l'eau monte. Ceux qui ont partagé au père de l'eau monte. Bon like. Ceux qui ont like au père de l'eau monte. Vous êtes gentil quoi? Vous êtes gentil s'il vous plaît. Non c'est mon monte, non c'est mon l'eau monte. Like kaka, au like au lerindela. Ceux qui ont mettez un like. Merci beaucoup pour la compréhension. Nabi bino vous comprenez ma casse. On m'appelle Bibiche Mbombo, tantine internationale, anti-Bibiche, anti-abattounion, sur plasma de vous. Vous informer, c'est mon souci majeur. En tout cas, sujet nyon so ozole kana na communauté na biso. En tout cas, toya kana ngo awa to discuter together na bino. Bo pe sa pe ba point de vue na bino ka ndenge to mesana ko sala ngana lobby bino pe bo lobby to sola ngana bino na ba commentaire. En tout cas, merci na ba abonné intelligent. Bino bat bozo s'abonner. En tout cas, un grand merci. Et ça a biso vrai qui to pe sa biso pe courage. Ya au fan dans la kiti ko sala musala oyo awa soki to ye to finga raté nga personnellement na finga na ngati na lo bara vérité makambo so lika na ba réseaux sociaux ba vidéo wana na so na ba réseaux sociaux ba sujet to lobelaka ezara déjà ba réseaux sociaux. Alors merci beaucoup sans plus tarder to landana no élément au together ngana bino. Il y a colonel Mimi et puis on se retrouve tout juste après pour commenter. Merci na bino nyonso bobenga kanga bozo komelanga pour m'encourager. En tout cas musala kitoko merci ezo komelanga tina motema awa. Alors voilà sans plus tarder tolanda na tshela bino son il y a image oyo et puis on se retrouve tout juste après. C'est parti. Ya mwana tsuka toko leka ngote passage obligé colonel Mimi asala kiango tolanda kia mwana tsuka leli likamba JB Mpiana ndenge likaki yungu tozaki na kati likamba on lelo tozo kebele toki ka futa kutu te parce que zaki na ba relation zaki boy biso linga toke na source toyi na source c'est pas colonel Mimi likamba mwana tsuka to komi wapi boy na mokola li vraiment ndenge likamba etaki makele makasi boka mwana zolo ya pe boki mwana bandi nyeba ba futa kite. Bah tu as vu bon la relation quand la bomi moto mon anatika. Ça les kamoyaki, ce que yaki pour une solution. Comme je dis toujours aux gens, dans le cas de bébé zo benganga, les kamoy bokangi fulani te. Problème ezaki ya kokanga fulani kakate. Problème ezalaki ya ko interpeller pour moi na azonga na ba droit na ye. Si ko seulement na zoni na ba droit na ye. Tina nini ya kobete sur les solo parce que si bon moi na zongi soki pas ya koloba. C'est parce qu'il y a satisfaction. Cette satisfaction ezate mais peut-être ti lelo moi je continue na koloba so moi na zoni koloba te c'est que solution moko ezoma ki ezali na faveur ya mwana et c'est tout ce que les gens ont cherché il y a monde pe loko biso pe to souhaita ki so ko sele minde mwana on n'a pas tout na mutu mo ba ko baka na polo souke pona yango donc ça dit ce qui kimi ezali c'est parce qu'il y a une solution de celle que kimi ezali pe le solo wana et beta manisus mi bakanga ba te bele to mona bi bokanga so mutazeli kambazuye akimakala. Mais pourquoi n'a qu'à naïko? Mais n'a qu'à dire à Kokanga toujours la réparation, ce qui réparation est allé. Parce que Kokanga, ils ont fait une solution de réparation, ils ont parmi les solutions. Ah, bon, ça dépend de la circonstance, il y a ma famille, il y a qui, il y a évolué, ce qui n'est il y a aucun appel Moussousou, ils ont été dans parce qu'il y a une situation où on a quatre nango, tout un intérêt supérieur à moi. Quand mon intérêt est mon cousin la carte, moi la mon cousin la carte, moi la carte histoire ya tata na maman na ye. Côté nous so ya ko kama be ezali akoina o ya salaki moninga mabe. Par exemple, alors que maman na ye azo souffrir pour papa na salaki bo akosepela na papa na ye. Ndenge mo pa loka ke papa na ye le so azo souffrir za pour maman na ye salaki bo akosala nini? Mais comme il était question, mon temps on a droit à y. Sur la droit à y, ma belle ça. Mais mon temps on va foutre à mi sur la côté na prison de tout va gagner les na matoïta au ça sous.
Basi maman rosa sous est-ce qu'il fallait que il fallait que la chaîne pour le bas c'est pas nécessaire. Ce qui est important, tant on va tourner comme la barreuse que moi na azali bo azo souffrir pour la nyasali e boete mais tant que vous que moi na oh ne ko souffrir avec ce qu'on le battait c'est que pour ça na esalini et pour qui ça mi alors toujours c'est juste tout ça parce que tu as raison ils aura bien oyoka koloba boko kotia makelele botielaka soki penyele makelele abima maboko pamba botielaki mami cibola makelele abima maboko pamba na botielaki mosusu oyo nani oyo zawadi yeba asisa talo na nzela parke akomaki na nini te me makelele réseau ezalaki oyo ezalaka kaka réseau esalaka makelele te pour rien esalaka makelele po aboutir na solution soki aboutir na solution parce que lelo oyo omoni bato na botielaka makelele soki mpe esimbi nango te bobosani ye alesoma balukele po kaka même penyelo bato batiaki po lelo bato bazofingi ntongo midi pokwa na baraison akwa bon donc problème ezali te etikala kaka la raison bato bafingaka te bongi mpe ntango tozali solution ne likambo ekomi nango calme si histoire eleki on passe l'éponge mais bato mosusu bateyami te eloko wana kote na bato bato nde bakokanisa bateyami te mais na niveau solution wana ezwami so bato bayebi yango bakoteyama kaka solution ezwami solution ezwami mibale moto akofanda nie ndenge olobi tolandi kandi olobi soki moto avandi calme peut-être aganye peut-être bakangisi monoko un des deux donc moko ezaki bagangi na bango sikoyo eza likambo ya koganye te na bango eza likambo ya koganye te ezalaki likambo ya koganye te eza likambo ya korevenir na badroit soki alors mwana azongi suki koloba te c'est parce que arevenir na badroit na ye ezalaki likambo ya koganye te ezalaki match te mais ezalaki likambo ezali na toile yango na te mais ntango sikoyo mwana ngo azwi pourkui eye na toile bongo sikoyo efa zonga ya kozonga so ya toile soki sikoyo ezalaki ke na kati ya masolo ezalaki parce que il faut image etikala ya ye so azongi koloba ke nasalaki nini ke makambo nayebi kolela esimbi azonga bongo ya koloba na raison bacuka mboma ba 130 kilo bazolanda biso toza ebele à champion mabanzo il a dit il a fait na kati ya Suisse wana bazolanda biso pena ba comprendre malamu kone mi toyokaki yo moko ozwaki 30% biso totuna bongo pourtant mozoba biso basolution ezwamaki basolution ngo ezwamaki mpo yo ozwaki 30% na yo obomi moto na se to ndenge nini mpo lelo toyeba basolution ozoyebisa biso wana po toyoki yango nayebi te tant si on veut parler de 30% même atakuta ntango l'état asambisa makambo yango soki ozwa badroit oyo babenga badroit proportionnel ezalaka 30% te ezalaka même 10% soki olingi ozwa mais pour l'information ya bato nyonso to basolution oyo naoloba ezwamaki etikali kosalema na absence nanga pendant que moi j'étais déjà en Europe nazalaki na Lyon nakendaki na réunion oyo nga nakendaki alors c'est par téléphone nde nazwi information ke makambo wana esuki kaka na solution ndenge bayokanaki malgré qu'il y a une négociation par rapport ya montant mais bazwi solution ya bien mwana azongi na badroit na ye baremettre oyo ye asengelaki nango kozwa azwi c'était à mon absence donc bato balongwa na makanisa nango akoloba ke colonel mimi azwaki moi je ne fais pas souvent de choses mpona baintérêt nanga personnel nde devoir oyo mosala nalobaka police apesa ngai ezali kozongisa bato na badroit na bango surtout basi surtout bana bazonga na badroit na bango alors parmi badroit wana esengelaki mwana wana azonga ezalaki te mpona baintérêt na ngai ngai na kozwa baintérêt ye mwana yango azali ye moto mokolo nzoto azali soki bato bakokutana mpe na occasion oswani bakoswani ye nde akoyebisa bino soki azwaki mbongo wana ndenge nini epuis apesaki yango epai ya nani mais je crois que soki kimi ezali c'est parce que azwaki makambo na ye moko asalelaki yango ndenge oyo basololelaki et c'était à mon absence nga nazalaki déjà na poto ntango makambo etikaki kosala mais vu ke eza makambo ebetamaki masolo epa na ngai batikali koinforme nga na suite nango kiyaye solution et voilà j'espère que bino nyonso bolandi dossier ndenge ekoma donc ndenge esila toloba parce que mambo il faut zara jibe mpiana pour koma tina niveau ya mambo esila sui en amiable il faut zara jibe mpiana il faut zala kaka jibe mpiana parce que mambo yo degré komaki so eza mutu musume bakangi kala kandi mambo ane komaki soki eza mutu mususu anonem
aza sans combo mais erwa na prison ya makala mais tellement eza JB Mpiana et moi en tout cas moi j'ai aimé franchement na sepeli na mambo na ndenge na swabala parce que biso to lukaka mambo boto sa bémission omoni siko pour ce mambo ezo sala maté biso bato d'actualité haute to kozwa na biso te merci bon ça la biso pe boy non le bon général hein non le bon général parce que biso mingi to sala actualité oui ngana yambaka pe ba pa mais ce mikolo na ba condition mambo ndenge comment na yambaka pe m'inviter na ndo ya ba invité quand ndenge zalaka moi je suis journaliste de formation dans un journaliste était au télémusika internet au télémusika caméra on m'a dit bah analyse oui bah analyse auto comme ça là parce que bah invité bazate et surtout biso to na bamboka mupayabo ozana kwemo bo batami côté oza ba congolais pour mona bango il faut kende au déplacer boy na yango mo to comment préféré to ça ba analyse mais pour na oyamba ba invité so inde ozana ba Congo wana ozana facilité oyamba ba invité alors soki ba actualité boy ezozala te biso pe tozana biso na ba tozana vraiment na ba matière te ba bengaka alors moi je appréciais la façon dont JB Mpiana et s'il étant que une star Bazu Solution étant que un grand de la musique merci beaucoup et l'équipe bien moi na souka pe loko sali falo salara be pose la solution pour ce que obima pe parfois le malheur est bon hein? Parfois le malheur est bon donc ce qui abima pe na ba médiaté mais makambo elinga pe sala mapete jiba linga futa ete alinga tika ne ka telinga na boy mais lelo je ne sais pas parce que colonel Mimi a lui que Bazu Solution ngana bino te bité solution Bazu il y a combien ba pesier combien ba pesier nini po toyoka kike ba yokana ki ba sombela lupango ba tinde na poto alors il faut zara mona suka pour na chance wana pe hein eza nga chance na ye donc biloko ba pesier eza ce qui est mbongo c'est une bonne chose ce qui est lupango oui c'est une bonne chose eza eloko moko eko aider à restart live na ye parce que tout le monde qui internet iningana ki mwana ntuka ça li bien exposer bango oui makamo ya mwana suka et quoi apprendre ba leader rebelle ce n'est pas seulement JB Mpiana otobaka ke na ekuluzu biso nyonso que JB Mpiana nde asala ki na ba danseuse il y a aussi des leaders ba o ba bima na ba musicien na bangwa mibali bazali o ma muna no bimite to yo kango e ko bima kaka un jour est-ce que biso to ba ke dossier mwana tsuka to imaginer ki ke non e ko kuzwa niveau o to imaginer que non azoke na ajwana to ba kité mais ko bima mais eza makambo oyo ba musicien na biso basala pour ceux qui JB Mpiana sala makambo wana te alinga luka solution te ya ko pese ba mbongo o ya pese wana do biloko ya pese wana alinga wanga na nae mais tellement preuve ezalaki yango moni esilibo c'est une bonne chose papa chéri o sali très bien to matato kita aza mama mwana yo ozaki obligé te ya ko pesa ye po abotoli o mwana te mais tellement akotaki na orchestre azaki mwana mukie eloko ezaki comme preuve o mutako wanga na te ezaki ba image otomonaki la fille azana mwana mukie na âge ya c'était quel âge il y a 9 ans il y a 11 ans 9 ans quelque chose comme ça tomonaki ba image et lelo oyo tout le monde bayebi oko wanga na pété alors makambo ndenge zui allure boy et ça lit très bien ndenge sili pardon et sili na ndenge moko ya mikolo merci beaucoup JB Mpiana mais next time na next live na next vie ko sala ngoti quelque part et diminuer qui JB quelque part mais azaka JB Mpiana o matokita yon ba biloko ba internet o ba actualité o et ça là nango kaka une semaine 2 semaines soki zebele ça là un mois et s'il y a tato komi to lunga ki na mambo JB to komi na mambo Jani Fire siko mikolo internet ezano ya rolala ba actualité ya makasi
kasi eza vraiment te pour liwa jani déjà il qui déjà ay comme il encore banini Nicolo donc eza internet eza bongo er actualité monsieur ya erozipa to bosani ku actualité leka ndenge na ndenge. Alors yo makambo leka na internet oui eza ngo actualité to sali ba analyse to lobby mais mutu na mutu il faut avoir leçon na ye mambo comme JB piano ba musicien belé basalango ba musicien ebele basalango basakana ba danseuse hein ba yiba betola ba danseuse hein et ba danseuse mususu ki ba yibiso ki alega omega biso ba congolais nde toza ta o alek abine na quartier latin abine pa wera ba fina bango ezani ni lelo eza misusu pe ba timbe na bango ba kenda na bango poto bien avant ba fina bango eza bien mais za ba misusu to moni ba Sandra Lina position ya zana position nini oui ako debré na ye mais ana ba position te loi ba misusu bazana poto ana mukanda na ye a bala pe a bota pe on sentit que non ana position de vivre par rapport à ba misusu parce que ba danser tout monde naka biso peut-être na Congo tozwaka danse tozwaka le métier moro ya bato ba platanga te ya bato bazana eloko ko sala te mais danse eza métier mobimba o bato ba gagner la ba vie to mona mutu muso azane na don musu teza ma pesa ka don ko bina mais ba leader ebele ba sakana na ba danseuse ba sakana na bana bato ba yiba beto la bana bato yango mona mi batika na ba bobolo au monde malgré bina l'orchestre monene mais vie eza na ngoka bonda tellement pas kola de vie etika na ngoka bongo donc ba leader s'il vous plaît ce qui mutoye pa na bino mutoye ko luka musala bo use ka batuté et loko ane salama mingi na ba leader à Congo donc a use mutu azo utiliser mutu pour ebike wana place OK na yete azana ba relation ayeba na batebele en plus yenda za boss na yo yenda zo futa yo wana loko ko sa na été batebe ba victime na mona vidéo moko boya lobeso azo gange l'animateur na ye ba ando cette sabon na sala pe émission ngo awa so na chaîne no pe émission mo ya lobeso betika lobeso quelque chose comme ça na sala émission mo image wana lobeso azo yembisa kisa ba animateur na ye so azu o boto l'animateur ndenge azo acha bango toka koyemba la façon azo boto l'animateur na micro de lexique no aye lokoté donc obi ke garçon azanga ene loko ko sala parce que ana choité ayo luka musala na tali bonabi ba leader a mitema mabe bazali hein bazali na ba orchestre wana o to mona biso nyeso na Congo wana soki to bito to yoka ba solo o eleka na ba orchestre wana to simba mitu ya de choses qui se passent ba leader ba sala ba beso lela awat oh leader alinganga ite we ranson alinganga te we ranson abimisanga place achanga na liboke ngana bino to yebi leader achanga na liboke nini to mona leka ba émission abito kenda concert to beta concert mais na concert wana bacha batu nyonso mbongo mengai bachanga kaka te bakange étoile nanga we ranson akange étoile nae to mona il y a des choses qui se passent na ba orchestre wana soki batu balobi ba leka bana ko expliquer biso ba mambo leka na ba orchestre wana eza somo en plus lelo eza lokwa kalate lelo yo moko okoki comme star na kalezalaka po ba yeba il faut que na chaîne moko en tout cas ba boss ba sakana na batu yango to pesi merci internet, merci YouTube, merci Facebook, ba réseaux sociaux, merci fade bo zabanda kala parce que bobi ba leader ba sakana ba boss ba leader ba sakana na ba vie ba to bobi yango eza na théâtre eza na musique eza na chaîne de télévision eza na ba entreprise partout ba boss ba leader ba sakana na batu ba yiba ba étoile batu ba soki ba fi ba kushana basi ka pona ozwa misala ata na ba chaîne de télévision biso to sala musala depuis longtemps donc au moins que na ba chaîne mususu kuna po ke de fois moi ça leader loko na ba mirador wana boyebi ba fi ba leka wana
Oh, azaki moi ça l'a dit Louya. Abimana l'a dit. Wana ba se wana po ba pesa yo espace. Yebe faut le kambeka. Po ba pesa yo espace. Ato le kimbeka te, mais faut en a connexion. Faut en a connaissance moko quelque part. Faut en a mutu moko boye. O azo kava yo. Nga na ba série wana ba 2000 2010 ya ba 2009 2010. Na ke ko luka espace na ba chaîne à télévision. Ezaka pesa ka CV, pesa CV. Il faut bana natala bonabité. Nga na banda ko so espace. Pour la éviter ka ba biloko ke abimana dipo, abimana na. Moi j'ai payé l'espace. Nga soki na travailler na chaîne à télévision au Félé. En tout cas, ezaki pas moins de 6 mois. Ba pesa nga espace moko boy na butu minuit. Na sa l'émission mo ya lova ya mama bolingo kaka. Ce qu'on a ndolo soki na yé na lali na chaîne na tondo la tellement na chaîne na mando travailler CBS ezaka ba ba yebi CBS ezaka ba local belé na no ke na grand frère na ngabe na kena mutu. Soki to siso sa ba émission na ba invité to zaka na bango au mona na plateau en espace ezalaka ba mbeto ezalaka wana ya ba régisseur. Au monde la local mususu soki bo sisi émission olo ma bomba na régie okozwa muso tandi soit soki za okozwa no pe transport ozongi na poto ando si émission ba 1 heure passée soit okolala soit okozonga et espace ofele pardon ba pesa ki na époque en ezaki wana espace ofele mais ya moyo je payais pour nous éviter que moi je payais l'espace par mois dans l'autre parce qu'on a $200 par mois. On fout émission Morizaka $50 par émission à 45 minutes. Excusez-moi dans ça grippe hein. Zaka $45. On fout à $50 espace. Donc 4 émissions, na 4 diffusions, na 4 diffusions, na rediffusion, donc la 8 par mois. Ah, il y a internet, ça les bien. Ah, internet, merci. YouTube, na ebité bolingo na yo pardon. Pour YouTube, na salé, so na bina na sa 5 émissions nga. So na bina sa la 10 émissions par jour, makasi na nga. Nga na nani nde ngande boss. La chaîne, c'est moi le boss, c'est moi le DG de ma chaîne YouTube. Attends, na bina sa la live à 20h du temps. Nga ikak. Ba chaîne à télévision. Donc ça ba sali boy. Ils en a ba orchestre, ils en a ba bureau. En tout cas, monde indépendant, on a vu faut zaka indépendant. Bana suka nyoso o bakutani na on a vu o, c'est parce que bando dépendre, azana posa amata, azana posa ba futaye, azana posa yebana nasima mutu. Mais lelo o monde évolué. Lelo on ensemble espace té. Autant par mois il faut son espace au ça l'émission va payer sur $100 autant à $100 il faut long à $50 au foot espace au longoli monteur il faut payer $10 au longoli caméraman il faut payer $10 donc il faut nano dépenser le $70 sur le $200 espace sur le bac ça $20 le nano comme parce que $300 280 $300 wanaga apa kapo émission les cas. On a la chance de travailler vraiment dans l'émission Félété, mais espace au Félété. Mais à part voilà, je me retrouvais dans la publicité, dans l'espace. Pour éviter tout ça. Basi mususu dans une série moroboé, film moroboé, Aoutaka Mirador, na ebité boébie, que son âme repose en paix. Evelyne Camon Lopez, bato ba travailler dans CBS ba mambo. Tellement ayeba naka donc camarade naye aza mwasi ya directeur ya programme. Donc place oyo nga nazalaka ba longolanga ba tianga na jour mususu. Bazui ba pese émission au Félé à samedi. Émission à 1h30. Mais nga nazalaka wana, je pouvais faire ça. Ba pese émission à 1h30. Donc ye wana Evelyne Camon Lopez yo oleka wapi. Nga na sombe espace. Mais il y a travaillé au Félé. Oh, les kawapi. Émission 1h30 na TV, so va pesio. Yonani. Ce qu'on y a, on a pas qui camarade. Moi, si un camarade, il y a directeur à programme. Nazaki n'a choisi. Mais nando bonnetant que une femme. Une forte femme. Nando si kapete, na travaillé, na tina nenge na longwa en Afrique du Sud. Na longwa na Congo. J'ai travaillé là-bas dans CBS. RP na outil.
ape na zonga e Congo a na kenda ki tour na Congo na kenda pe na chaîne na CBS na moi temps na sala ki wana ba pe sa espace boko mais temps ezaki vraiment muke na zonga ki so na chaîne wana parce que na bon souvenir malgré na ndo foot espace na yako zo pe ba sponsor banda ko edenga ba comme ko foot pe na fin du mois malgré wana mais on sentir ka mutu o azo travailler au fele na mutu azo foot espace bo ça ndenge morote yo dépenser mo mais yo dépenser l'autre. Donc pour comprendre que na ba orchestre, na ba mouvement, na ba chaîne na ba télévision, na ba misala ba bureau, ba boss ba sakana na ba vie ba tebele. Mais lelo opportunité peut s'aimer pas moutonionso. Yango moni lelo tout le monde a comme journaliste. Mounionso a comme boss na ndenge na yo. Okozo akaka mikate na yo. Okomote ka on a réseaux sociaux. O sali kombo ozui na ba client. En tout cas merci ba réseaux sociaux. Yango réseaux sociaux eko matisa yo eko kitisa yo yeba rapendenga osalela ngo yeba na minute so ozala poso sa eloko nyonso na vie so le bosa na réseaux sociaux okosala et sala ngo ka bien et simba le na koma bae na sala émission mais pour les kata na télévision boy donc nga na zwa chance wana te franchement il faut na futa mbongo pour na leka at 45 minutes en plus 2 fois par semaine. Diffusion à rediffusion 2 fois. Mais awa, combien de fois par jour on a des émissions, 3 émissions sur Nazana Makasi. On a ceux qui na linki. En plus, ma vue au Baotalanga, n'a pas vu à la télévision, peut-être les années mortes. Donc, Facebook, YouTube, dans réseaux sociaux en général, et faciliter Batunions. Merci beaucoup, merci énormément. Le lo Batouba, comme au bon, dans les réseaux sociaux, Baninga Moussouba Somba déjà Bandaku. Baninga musu ba s'installer ba na ba mbongo bien kaka na roloba ndinga na roloba biso skoto ze la corne biso alors yango ba leader ozana mutu ozana travail ko négliger été parce que lobby pas ko pelaro matamakasi est-ce que un jour nanya yeba ke fali pour en matamakasi bongo a comme ko sa concurrence a comme ça polémique yé na père na yé Koffi Olomide papa na yé qui savait qui pourrait croire que Koffi Olomide lelo barosa bras de fer na fali fali ayaka koluka musala qui pouvait croire Koffi Olomide azala kawana et on vit qu'on néglige mututé zana mutunyo so bien muto peut-être qu'on néglige oyebate. Alors pour clôturer cette émission moi na suka déjà azui déjà et loko basenga ki poto yoka ki que batinde na poto soit basombele lupango mais bayebi bisoté c'est sûr qui c'est que les réseaux sociaux pour JB Piana millionnaire hein c'est un millionnaire c'est sûr JB Piana a payé mongo JB Piana a sungié a nebi soka sombele ndaku soka sombele nini en tout cas moi na wana afandi quoi c'est sûr vie na et aux des SMT donc ezaki ka façon pour naïe à changer la vie il fallait les gars dans les réseaux sociaux à tête tout quand négatif tout kiwana colonel Mimi j'espère qu'il a expliqué biso mais quand mon sous faisait il y a que le ban médiaté c'est qui est vrai en tout cas il y a eu au moins une chance à Botina leader les lots malgré des années passées les lots quand même a bénéficié à moi à cause années dans ma beau côté mais quand même à bénéficier c'est sûr bah c'est moi quelque chose alors ma gamme et apprendre batebele yo pe so ko musala ko lukate ba use yo so comme on leader comme use yo comme ça n'importe quoi bima to comme na mona ki fi mo ba danseuse mo azaka na orchestre mo ba longwa ne akomika bibina bina non bibina bina c'est trop dur na bongisa ngwe akomine ko sa ne ba vidéo ya ko bina na ba TikTok ki star nyonso yangwana akomi star batu ba Holanda ba like akozwa pe contrat donc vie eza bon réseaux sociaux et facilité batebele zaka makasi ya kosala eloko osala ngo pe ka bien esili okoko master na seconde muke na kalezalaka ba musicien chrétien il faut ba betisa au concert au luka producteur mais yo moko ekomi lelo zaka makasi ya kosala clip osalika clip na yo ezaka kitoko tina réseaux sociaux millions de vues sans producteur osalika clip na yo sans producteur ba komo tshona ba TikTok okomi lelo challenge lobby challenge nzembono ba komo sa ba challenge dans vie et ça bon. Alors merci beaucoup Nabino Batbolandanga Tina Souka. Merci énormément Naba abonné fidèle. On va toujours on a post anytime na upload vidéo.
boza wana pona kocha ba like pona ko commenter na linki bino ya trop je vous aime je vous adore atolo ba to ça analyse ba commentaire ba développement ba conseil mature na bato mito esalaka merci beaucoup en tout cas dossier à JB Mpiana et l'équipe qui toko moi en tout cas za ko sepia na minute yo ba commentaire na bino selon ce qui s'est passé alors merci beaucoup merci énormément na pesa bino ka merci parce que sans bino on a avancé sans bino ba vieux ezate ba like ezate. Merci beaucoup. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.